attaque ba spiritage c'est le to linga aide on va fanti te to linga Serge ba spiritage ko linga c'est to linga Serge te papa ta betina Serge featuring on eza pona mawa ko biso to boyaki de papa de on ça la featuring on est peut-être l'artiste est là qui a famille ou était déjà famille il y a moto lobby peut-être la personne là avec le confrère on allait je suis tumba plus on a linga yo ke loko na te côté qui quand fait on a linga yo ke loko na te pesa na kanda Serge ça quand papa na papa nini na mama nini ko ça te omoni papa na biso ke Watanabe ya vivant na polémique to beta ba mi anjimi de me kanga na monde entier et kanga te pour la polémique parce que to ça y la qualité à celle ba clip bien mais on peut pelé bien il y a un moment pour le Simbaki et le Simbaki les autres que polémique ne me côté que Richie Watanabe mais le but c'est que Richie Watanabe soit vendu dans silence et Richie Watanabe dans moto na tembe ça veut dire que Richie Watanabe pour laisser silence na za yuma et Richie Watanabe ata ba koli biso ba na ye ata ke biso ba na ye tokoli babilo mso bando sala kala na maison mais akoyo sala ngosudi tango yi apuse bembe na papa mso tokuba yaki tobiki papa Robert na Serge featuring ite parce que Serge azambumo mabe Serge abundisaka yo Serge azamuntu alungaka yo kweya agenda kotonga yo so basomela ba whisky na melaka ba zodo lo wana ba 500 agenda ko ba muzoba na komono toboyaki mais papa na biso tellement c'est riche de musique africaine yem de musique africaine azalaka toujours na posa abenda pe baninga batombola musique afrique elongo Watanabe aza artiste oyo lelo asimbi afrique aza riche de musique africaine ye moto asimbi rumba ne ezutu rumba congolais vraiment faillite bani riche Watanabe alamusi rumba congolais lelo omoni bajeune ebele bamomosele fo babeta rumba parce que batikaki rumba bakende na banzela mosusu ya badiscover banene balande baivoirien balande basénégalais balande banigérien mais bakokona ntongo riche Watanabe babetaki bianjimi demo bajeune ebele balamuki babite to sauver rumba parce que riche Watanabe alamusaki bango na koso te je surtout ma événement wana le 24 et le 25 na Brazzaville eza mabe o soki Goga azana raki na mutu moko Goga azaki na posa pas kota problème non est-ce plus saute rosa na posa c'est le côté de ce bitumba c'est l'autre yi c'est l'autre aza porte-parole ya ba gori aza porte-parole ba gori tout rosa na posa c'est le côté de ce bitumba nous to ba spirituel to ba to na molimo ba fanatique ba sedaka te ba le marati eza biso ba spirituel mais pour y avoir les festivalités, les années que mon conducteur a signé contrat pendant et il y a go bête ne concert des festivalités yéyé ayene pena akote kabiye au moins nous les bête à majesté tumba tala je suis manara fier na ramona goga omoni Serge akeno mabe na banenge mobo na minute on a joué le roi mboa. Oh là là, non. Non, joué le roi mboa. Non, ça parent quand même. Parent pas banani. Hier à cause de parent mon le roi on a pêché pas besoin de 5 000 €. À cause de parent mon le roi. Au moni Serge, on a joué le roi chien, on a joué le roi mboa na minute. C'est insecte. C'est insecte. Mon on a c'est le azana mon on a c'est le aseni. Na lobi na yo. Papa n'a plus ce qu'on sait le qui est là pour soba. Gogo ya répondre c'est le. Azan ni pas c'est le. Na lobi na yo, tu sais ça que parce que Gogo répondre c'est le Dieu. Gogo répondre c'est le Dieu. Miso to ba spectateur to ba to na molimo. Ça veut dire miso to ra vrai. Miso to linga te to ba to mo te ke to lira ba to fula te to ba ne ka vérité. C'est le yo, Serge. La bénédiction na comme on a parlé Serge. Frère na biso Serge. Boye biso to zongi na rétroviseur a sima mingi to zongi. Elle est passée na boye ma ambassadeur papa. Akenda ke na ko tonga papa na ba na ba to mo ba sombele ba. Papa na biso Richie Watanabe akenda ko fana na ba to na ba sombele ba kamundele. Na ba whisky na mela ya ba sodo de wana. Oh là là. Na ba whisky na ba sodo na mela wana na ba kamundele ba 500. Afanda zo tonga papa na biso Richie Watanabe zo benga papa na biso toro. Abenga papa na biso toro akenda ba ndemo mabe abuda papa na biso toro. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand menuisier.
invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, la babonne sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission la Bino, les news de Joyce, hein? Les news de Joyce, ça va toujours kawana pour nous la Bino. Bah, actualité news, c'est Zaranatara pour nous la Bino, rien que la vérité. À l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Arnold Matoumona. Pourquoi pas dire un bonjour à président Kabouchkop, président Desi Passozali. Bonjour à toi. Soda Coiffure, bonjour à toi, à Gane, jeune garçon, l'équipe de la Manzaka na entrée à Éthiopie. Pourquoi pas dire bonjour à toi, président Moukouti, président Gibson. Bonjour à toi, Kissinger Antoine Mona Yolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire un grand bonjour à BHK, Dupuis Blia, qui est jeune entrepreneur. Bonjour encore une fois, Nabino de Soninara, Joyce Touba, autrement dit Benzema de la presse. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo Officiel TV, Sarabino, ce que monsieur Koti, au partager, au liker, au commenter, et moins de ça, la Kemusala. Et que des liboso et voilà des trucs rabino Congo et c'est nous aura toujours kawana pour nous mettre bino bah actualité nous ces aura pour na terrain et pour nous mettre bino rien que la vérité Congo et c'est nous aura pour na artiste musicien nyonso Congo et c'est nous aura to chaîne privée à monter artiste musicien nyonso aura na actualité na ye artiste musicien nyonso o aza la besoin ba tunda le kana Congo et c'est o leader nyonso aza na besoin ya Congo et c'est tout ça toujours kawana pour na bino voilà aujourd'hui dans les news de Jazz en tout cas na mbeli sous les chefs d'état-major il y a Baspiritas par rapport il y a droit des réponses il y a sortie médiatique il y a Céléo pourquoi Baspiritas va se peine en côté pourquoi ils ont dérangé to éviter mikolo mutu soit lobby vérité né to mutu lobby à propos ils ont engagé il faut ba fanatique qui orchestre avant va se pélater voilà Arnaud Kotiselanga vraiment chef d'état-major voilà. Chef d'état-major, bonjour. Bonjour, Josie Toumba, bonjour. Ça va bien? Ouais, santé toujours calme, toujours dans ce chemin de la voie, Moga Bilaga, Taraba, Nericho, Watanabe. Toi, toujours dans Kachagua, toujours. Santé toujours pépé. Voilà, chef d'état-major, malgré Mboula, mais Oyo, Lukaka, Congo et Sengo. Boni Basango, ya la Simwata, Boni Basango, ya Totorino, la Débé. Ouais, je suis tout malade, Tabaza, toujours peuplé, toujours dans ce chemin de la voie Moura, parce que dans le tous les spiritages, tous les membres de la team Tabaza, toujours peuplé dans ce chemin de la voie Moura, Bana, on calme, mon conseil, Moura, Pericho, Watana, Baza, toujours dans Paris, toujours. Lobby, ça les jour à Souka, studio, ça arrive dans le lobby. Séance à Souka. Séance à Souka, studio, la lobby. Chemin de la Gloire et Sili. Oh, chemin de la Gloire, le milieu est Sili. Et Sili, c'est le gars. Na ministre chemin de la gloire style tika likarake date officielle au album ekobima bo mokonza moka no sango siko ke mona ntira yeba ke date album ekobima date etel pour chemin de la gloire style ça suke ça lobby yo même mokonza moka lobby a charger ki look a charger ki look me ba mokonza moka ye na ngona ba ndenge mo ya ba ncheve ko kanga mako voilà ce qu'on besoin mon avant héritier Watanabe séance à Souka ya studio et voilà to bato akamo ba héritier Watanabe ba komina suki azongi soka ni suku bien comment maintenant bino Josie Toumba yaza aza l'homme le plus compliqué du monde ça veut dire aza moko sala ya mo mukile kamora fort yatika mukile na mukile po ba vanda ba tala mo mobolo yesu na luto po yaza aza ki de musique africaine azana ba style ya nango azana ba style ya nango te maki jour à Souka studio et c'est regarde là ça bon na look mo ba na look esika atanga mo atake chef d'état-major to na mo yi papa na look ya na kamoki te maza mokonza mboka azana l'homme le plus compliqué du monde na tout va qui on normal parce que azana mokonza mboka ba poulet ne pe ya la team wata toujours na Kenya toujours ba toujours na ba répétition ba on coulisse toujours au travail ba posséder chef Mishka Ngando zawana ba membre bureau ba zawana ba tchalu menga ba président de dimola directeur marketing wa peste na makamu mufume et ça membre on toucher qui est toujours bitoko quoi
Voilà, chef état-major, vous comprenez que nous sommes avec chef état-major Moko Yaba Spiritas. Ayeka Koloba 21 Sarabino, les news de Dieu, c'est un rapport n'a pas artiste musicien nyonso. Et voilà, tout côté d'abord n'a pas actualité, au plus bas n'a monde de Batala Koba Batala qui, tout le monde qui sorti médiatique, c'est le yo papa mapasa aleka ki alobi par rapport ya featuring o ba yembi nzembo kitoko ya yena héritier Watanabe mais to moni que c'est le yo alobi que ata clip et salamité ils sont fous pour la clip wana apparemment ni les autres entre c'est le yo na héritier Watanabe ba kisu alobi en fait ça héritier Watanabe ayembi kaka nzembo ya honorable na ndeko na biso oya musicien c'est le succès mais ndenge nini featuring aye na Seleyo esimbité ba Spiritas bozo telemela Seleyo pourquoi non just tout momoni biso to ba Spiritas to ba to na molimo ça veut dire biso to ra vrai biso to linga te to ba to mo te ke to liara ba to fula te to ba neka vérité Seleyo Serge na bino na komona parler Serge frère na biso Serge boye biso to zongi na rétroviseur a sima mingi to zongi na le passé na boye mamba sala papa akenda na ko tonga papa na batu na batu mobe ba sombele ba papa na biso ke Watanabe akenda ko fana na batu na ba sombele ba kamundele na ba whisky na mela ya ba sodo de wana oh là là na ba whisky na ba sodo na mela wana na ba kamundele ba sengsa afanda zo tonga papa na biso ke Watanabe zo benga papa na biso toro abenga papa na biso toro akenda ba ndemo mabe abuda papa na biso toro d'accord. Je crois bien que on a besoin de Spiritas. To yebi conseil na biso ma artiste c'est le ba mbuyema yela biso. Ayela biso ti absolu baya ma bele. Je crois muto bongo net ngata ke chef état ma charte ke ba Spiritas c'est le to linga aite. On a ba fantiki te to linga Serge. Ba Spiritas bolinga Seleyo. To linga Serge te. Papa ta betina Serge featuring yone za pona mawa. Ko biso to boyaki. To boyaki de c'est papa to bito o ça la featuring yone Serge te. Peut-être l'artiste est là qui a famille ou est déjà famille ou il y a moi de l'obité peut-être la maison mort à fait grand frère on aille peut-être je suis tumba plus on a linga oyo lo ko na te ko te ki grand frère on a linga oyo lo ko na te pesa na kanda Serge za grand frère papa nini na mama nini ko ga bota mi na bintu iye na yebi te ba parents iye na yebi te ba parents ne ba sara wapi ba kenda wapi na yebi bango te abota mi na parents nini on ba grand frère agoga papa ani Serge a grand frère à Goga. Grand frère à Goga, ça fait Pontsek, et ça y était. Père de même chose à Pontsek, et ça y était. À ça père de même chose, tu yebi gagé, c'est pas à mon de yoka qui, abandé à côté de pétrole, on a côté de pétrole na banda. Serge a noté de pétrole na banda. Si content d'autant là que mutu moko abandé retourner papa na biso. Aïe, le papa qui abête na papa parce que papa il aime danser musique africaine na minute. Assez que de musique africaine. Papa tient le beau quoi fou là yé, atombola yé. Tant aïe a poussé pe na papa monsieur to boyaki. To bigi papa Robert na Serge featuring ité parce que Serge azambo mabe, Serge abundisa rayo. Serge azamutu ya luka yo kweya. Agenda ko tonga yo so ba somela ba whisky na mela ba zodo lo wana ba 500. Mais papa n'a biso tellement héritier de la musique africaine. Il y a de musique africaine. Alors toujours na posa abenda pe baninga. Ba tombo la musique africaine longo. So papa n'a biso yo ki mawana. Asa ki ne featuring. Tant papa ça ne featuring. Ko ça la clip singa ma mbele. Je monte au préparer l'album sur chemin de la voix mboka bilaka. Ça fait tout préparer l'album papa ça na concentration. Attends, ngambo bana na defo ba pesa ki ba bine po beta album ezala likola mi ange mi demo parce que papa za concentrer na studio iyo ozo benga papa bo sa clip papa za concentrer na studio attends non ngambo bana ne ba pesa defo bana ne ba pesa ki il faut longola ngo te mazalo moto na tembe azalo depuis compliqué du monde pas longola defo bana ne ba pesa bola sa bana ne ka moto na tembe ko ko ya ka jamais tu peux pas se concentrer dans le studio. Yo so bien papa. Pourquoi me kolika na be mission? Ozolo baba bêtise mon na be mission. Ozolo baba bêtise mon. Voilà, ni c'est pélicibinoté, bino ba Spiritas au fait. Bo c'est peli na sorti médiatique ya c'est le té pour l'année.
Maintenant, on a papa, plus de fois de mission, papa, Goga azana raki na mutu moko Goga azaki na posa pas kota problème non est-ce que de rose na posa c'est le côté de ce bitum c'est l'autre c'est le aza porte-parole il y a gori aza porte-parole ba gori tout de rose na posa c'est le côté de ce bitum biso to ba spirituel to ba to na molimo ba fanatique ba c'est d'arrêter ba les marati et ça biso ba spirituel to na posa na yete c'est je côté de ce bitum ba lonne c'est je moi na pétrole qui bête ba ngongolo no bête wana yoko te so maramu te to ba spiritas tant le beba zoba moko ba tena papa na so ba ndenge mo boki so esengiki nazwa ba boule doki na sala na bango clip na ko tia bango to tel msu ani nga dimine papa na biso eloko to yebisa chef na bengo bena chien omoni sexe akeno mabe na banenge mobo na minute on na zo le roi mbwa oh là là non na zo le roi mbwa non ça parent quand même parent pas banani il y a cause parent mona le roi ngani na bête ba buzo ba 5000 euros akoza parent mona le roi nga omoni sexe ngana zo le roi chien na zo le roi mbwa na minute oh boy yola na koto muku ezali sexe so continuer na kombo Richie Watanabe to humilier tu na suka pour te rejeter dans le monde de la musique congolais to boko libanda biso to ba spiritage wana bwana kanda makasi Jesse Tumba attaque chef d'état major na simbi arma ba spiritage force de sécurité ba spiritage Serge Kenema be tala biso to ba warrior te ba to ayara ki asimba fali pour ba tika e biso to bikisa yote comme si ba fali pour na kati ya mona lobi na ko asala ba jeni na fali pupa ba warrior ba tala ga ye ba bikisa ga ba bikisa ga so o ba spiritage ba to na molimo Serge o attaque ça reki to takeyo omo yo so se ba giteti omo ndi mwana na stele yo mwana na stele nga muna ya mwana eza trop na bino stele eza insect mwana na stele azana mwana na stele asa nini na lobi na yo papa na biso to stele ya kele na buzoba gogo ya te répondre na stele aza ni pas stele na lobi na yo biso to ça te parce que gogo répondre na stele yo te ngana te que chef d'état major na contrôler armée ya ba spiritage nyonso na simbi sécurité ngana mu na oyela stele na blouson appelé na blouson stele na veste appelé na veste abetu weso nga pe na betu weso to yele pe sur pièce pour nga kuna lege na avantage parce que nga ba ni forme liboso na nga ba ni forme depuis le monde na lobi na yo ki mukolo na mama forme bolo bela biso mama te Joyce Tumba mama na forme bolo bela mama ki mukolo te na mama forme bolo mama ki mukolo te mama forme bolo mama ki mukolo te est-ce que bien au moins que artiste la bisonia c'est lingara mingi Richie Watanabe est-ce que alingara mingi bino ba spiritas o boza ba fan na ye alingara mingi boza na respect envers artiste mususu mais là ba otala na teva moni que na lobi na yo Joyce Tumba c'est le yo na moment où ils a que boza la promotion ya chemin de la gloire album de plus attendu na minute eza chemin de la gloire ba bozo zelango ole boyena ba la promotion ole boyo la kisawata que bozo ba dit déjà promotion ya chemin de la gloire beaucoup moyen na ba droit de réponse bon est-ce que c'est ça artiste place à ça Joyce Tumba na ko saote omoni papa na biso Richie Watanabe ya vivre na polémique te to beta ba mi ange mi de me kanga na monde entier et kanga te pour la polémique parce que to ça y boula qualité asale ba clip bien ma bebele bien ya ngomone boula le Simbaki et le Simbaki les autres que polémique ne muté ko te que Richie Watanabe mais le but que Richie Watanabe soit venu dans silence et Richie Watanabe za moto na tembe. Ça veut dire que Richie Watanabe pour le silence na za yuma et Richie Watanabe ata ba koli biso ba na ye ata ke biso ba na ye to koli
babilo muso bando sala kala na maison mère akoyo sala ngo shooter mais le but que silence ne peut pas monner le roi yuma so yeki chwa tana ba koloba te nga te ke chef état major na oya na loba oh là là na oya na loba Josi Tumba au ministère mukolonga na kutana na benge chien au moins mukolonga na to kutana na benge mbwa c'est là na benge mbwa c'est insecte na bande so c'est insecte Josi Tumba na chef état major na banga yorote intimidation été to banga yorote c'est là te manque na wata ma même so to kene ma be to la que biso bana wata to ai to la que to ai parce que mwana c'est là to ya bate poto kene ki mukolo lingo muye makanzito neni mwana c'est là poto kene ki mukolo lingo muye c'est là azana mandia na poto na vivre na faire au senga a vivre na faire au senga c'est vrai ça et qui tana ba vivre na faire au senga te qui tana ba mettre la musique a gagner la vie de musique inaye a somo ma pas de musique inaye c'est le oyebi c'est le a vivre na faire au senga ça veut dire moi na bongo soto moi na ngaki na papa na biso na nemo mabe what a répondre c'est le tengani na aussi là chef major ba spiritas bazola na biso bana mondo ti bazola na biso le 24 le 25 novembre héritier watanda bazana concert munene na Congo Brazzaville to meka pour solo yango ça se passe déjà comment parce que tout le monde déjà tout le monde ba sponsor na kata concert na tout le monde ba sponsor ba télé hein ouais je suis tout mana ko so héritier watanda be aza artiste o lelo simba Afrique aza héritier de musique africaine yem da simbi rumba ne et tout rumba congolais vraiment faillite bani héritier watana ba la musu rumba congolais lelo moni ba jeune bele ba mo se le faut ba beta rumba parce que ba tiki rumba ba kenena ba nzela musu ba distorsion ba nena ne ba lande ba ivoirien ba lande ba sénégalais ba lande ba nigérien mais so ba comprendre ton héritier watana ba beta bien jimi demo ba jeune bele ba la mutu ba bité to sauver rumba parce que héritier watana ba la musu ki ba na ko sote Josi Tumba événement on a le 24 et le 25 na Brazzaville les amabe parce que ba Brazzaville ba benga na ba privé to so la ba chef état major papa na biso nyonso to ça vino ka be stratégie nam be stratégie musu to bombi to li ko dévoiler en côté parce que héritier watana be façon ba zeler la Brazzaville ba zeler le roi ne ba zelara gampo tenzambe parce que héritier watana be ba ko ya mena Brazzaville nengo ya mabe parce que mo de ba panwe mati de na Brazzaville ba massa na ba des liquide ba mobiliser des batu na Brazzaville façon bazo zelela héritier watana parce que moni ba lever le rideau de na Brazzaville mais cette fois-ci monsieur le chanteur aya obeta ndule aya ko tangisa batu musique bazo cours musique ba kotanga pena ba ba bébé ba do re mi façon ba rezo ya musique oh là ba rezo parce que on monsieur le chanteur azan riche de musique africaine voilà tout ça va na cascade oh bon azan riche de musique africaine monsieur le chanteur ayo pesa bango musique ayo tangisa ba Brazzaville musique ba moura bonne musique ba koza décider parce que au moni papa na biso héritier watana be na ba événement bongo apesa ba les meilleurs na ye ça veut dire na ba événement bongo ba tu ba ya concert ba ga décider tant bazonga palais bazonga na quelque chose bazonga vena palais ba lo bagé to kene ki ndule to yoka ki musique abi musique ya qualité mudaye mbaki monsieur le chanteur héritier de musique africaine le Cosa Nostra le Magima la Pulga tout wigo le Magima Fuego 007 El Diablo ba yoki ndule yango moni ba Brazzaville ba ndeko na so ba Brazzaville na obo sala pona papa ndebo na ba organisation ne bo sala pona papa elonga na lo ba nuka merci parce que bo la feke asa papa na biso nyonso bo yamba papa bo sala calme na ebike bo ba masa yebisinga chef d'état major surtout yebisa ba congolais yebisa ba congolais ya Congo Kinshasa na ba angolais ba sala calme ba spiritation ba na ngola ba calme ba kozala fier na biso parce que ba ko betela nule ya Brazza to lo ba ba papa na biso beti nule na Brazza parce que façon ba bongisa makambo Josi Tumba voilà façon ba bongisa makambo wana bameza koti ya Congo Brazza Congo sengo kozala wana pona ko accompagner héritier watana bena concert na ya munene na palais de Congo oza na kata na Brazzaville wana et voilà nous sommes déjà à la fin de cette émission je dis encore mais Josi Tumba po yeba pe wana za festivalité les festivalités
eza ndenge mokonzi héritier watana ba signer contrat pena ya ko beta ne concert za festival te ba yeye te ayene pena akoteka billet okomona ne nule ko beta Joyce Tumba tala Joyce Tumba na rafiera na ramona goga na goga mais biso to to ndoko kola kala toyebaka mutu soka za mutu munene aza mayele mais na yo comprendre que c'est le mutu munene c'est le ya da zoba c'est le ya da zoba. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci na bino leso bozaki wana pona Olanda Congo Esengo Office TV. Abonnez-vous massivement na Congo Esengo bambote na bato nyonso balinga ka wapi programme mouvement mot de la fin dans l'émission. Ouais. Programme mouvement ezaka ki base la biso le 24 le 25 oya pour Azafi orchestre pena équipe complète la team Wata ba ya pour Azafi ba mura bonne musique. Ya biki bozaki na nzaleriche Watana be na pour Azafi. Mais cette fois-ci, il y aura musique, musique intelligente, na pour Azafi, il y a des cités, il y aura bien nous. Mais c'est les chanteurs à yende royemba. Aïe go pesa les meilleurs naï. Nenga pesa rabinora comme habitude. Nenga pesa rabinora comme habitude. Vous avez des cités, vous recevez la bourrière bien nous. Aïe une équipe complète. Bah chef de so ba mishkangandu, ba sedigi mungu ba sumo, ba ma esikabaye. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des Shakira, les meilleurs, vous avez décidé, les spiritistes, vous avez calme. Il y a des spiritistes partout dans le monde. Vous avez dérangé. Chef état-major, tu as un poste, tout le monde a l'album, le chemin de la gloire. Album, papa, à salaire derrière, séance à Souka studio, et salamari derrière lobby. Salamari derrière lobby, séance à Souka studio, salamari derrière lobby, la guiche, j'ai dit, séance à Souka salamari, bon, moni papa, n'a pas pessi ma cam. Bon, ça a décidé. Ouais, na robot sanate na banara 5 na pesa no na banara no na moto na robot sanate que c'est le mort toi na des famille masikini babungsi ya bango koko na bango famille masikini mes condoléances na famille masikini mubimba to partager na bino mawa masa na meshek masikini chance masikini Karen masikini meuf masikini Chris masikini bino nyoso bana pesa bino bina na yebi ke na partager mawa na bino boza ba famille na biso bana c'est le mort na robot sanate président de Zika Bouskop, président de Zika Bouskop, na robot sanate, président de Zika, Joe Modango, qui caspe, na robot sanate, c'est le membre, ma belle maman, c'est le membre, ma belle maman, tous les spiritistes, na robot sanate, Kokolia, na Angola, Joyce Tumba, il y a pas partenaire puissant. Johnson il tamba de Paris, frère, ça 9 fois t'es tigarate, ba bouzozo ya fait na ma se me pelisa moto, okute no gi chalet. Voilà, merci beaucoup chef état-major. Je dis encore merci derrière la caméra à toi. Je suis tout le monde, Asina Tika Songo. Je dis encore merci. Spiritage conscient, Asina Tika Songo. Asina Tika Songo. Asina Tika Songo. Ya biso ya parler. Merci. Voilà, je dis encore merci à toi derrière la caméra, en nom de Matumona. Je dis encore merci à Saint-Patrick Conseil, moi la générale Maëlle. Merci beaucoup, Nabinonet Bolingaka. Congo Esengo, Office TV. Abonnez-vous massivement à Congo Esengo. Vous abonnez, Nabinonet Okuten et Miss Sika. Bisous, ciao.